bateau baokende kovanda ya matanga. On dirait na touché na choqué au moins mukie. S'il vous plaît. Bana poto na respecter bino trop respecter bateau. So webi valeur ya moto te na vie. Botika oloba n'importe quoi. Ah oui, c'est un artiste comédien tout à fait. Nga na obeta masolo ya ba mir matin na obeta masolo les à côté te. Mais na lobaka na bandeko na biso oya kufi. Bosa le roi yo père de ndeko na mobali na famille. Bato ba loba mabe po na ye. Ayebani trop. Bato ba linga ye bien. Mais na ba film a poto to mona rayete on dirait ba finara ba bango. Toza na ba jeune talent o ba na talent. Mais kasi ye parce que azaki zone na kandaka na bureau na kandaka. Na kuta na yepe na solo na yeso frère na ba pa ya ebele. Sorta émission reconnaître na jour moko. Na vandi azaki pe na musala mondo sala do kata ba bilo mona na ba ballon. Vraiment il senga to solo mais na mona kazaki na ba occupation ebele. Ndene ese mère na ke na oya. Bona ese ça peut mère ngape na komara. Baba wana ah bana ana ya bongo na episode le ya bongo vraiment s'il vous plaît bo teninga regarder est-ce que tango ba sœur na biso ba ah kombe kimi ba ya bui alors ça c'est to yo ba kaida obi yo ba kaida obi vie est mystique. Naïbi que un jour, mais pas aujourd'hui. Oh. Ok, on a vrai ou faux, on a question posée pour un chaîne marque. Oh. Donc, il y a un question. Oui, quand on a chaîne marque. On a quoi répondre tel que c'est un abisso belle vie. Soit on a quoi répondre c'est un abisso si là. On dit, hein. On a besoin de polémique. On a auto yébine bombe ba joie. Na côté nous on va film nous c'est un abisso belle vie joie bien collé. Quand on va faire un abisso si la joie bien. Koleka. Vous comprenez? Beckham. Ah, on peut ça va commoner. Mais comment on fait bien? Comment c'est un Beckham à jouer? Oui, Beckham sori à côté na terrain à dribbler à souka osani. Asalani. Asarani na poto ah. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous, abonnez-vous. Bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre mission Haute en couleur qui est toujours présentée par moi, Dani Timanga. Garçon le 19 février, Benganga Papa na Darvi Timanga. Pour moi, ici à Yaya Makambounion, c'est comme Kimia 2023. Et à la Makambounango, Talara Kaka, Balobina Kata chaîne Nabino MJ Télévision, Mami Wanza. Donc, chaîne où on Sabino information en temps réel avec notre Mami Balobila, présidente de l'association de femmes du Caire depuis Orléans. Maman Mami Wanza, la première dame de Orléans, qui contrôle la basi toute la France. Yoko Mekarate. Comme pour pembeni maman ou kokokate donc salara musala ndeko ko sala mais kotanga tanga te po weza bino bo koka charge et pesa mi toujours na Dani Timanga. Je profite directement de saluer comme ça mon ami propre Balobi, d'ailleurs le beau caméra là je vois Olivier Lowango, papa na Jérémy et Esther Balobi Mouto à Siraka ba image à Malam et pourquoi pas de voir mon consoeur Sylvie Bati. Balobi, haute en couleur d'aujourd'hui, Dani Timanga ne peut pas être seul dans ces beaux plateaux de haute en couleur. À Rosalana invité. Avant, on a compté invité. Olivier Lowango, Toki Mahabatu, no Mouké, Totsananu, Pibi abonnement, Baye Bandeni, Basabonara, parce que tous ans pour ça, abonnement, Bangopo, et ça a bien. Puis, tu refonds la plateau pour mon invité, Nanga, autre bête ma solo, Lelo, Yassila Bissalou, tu bête ma solo, ya Bellevue. Toro beta masolo ya rankin na Jérémy. Je pense que c'est bien à poto.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Voilà, merci. Le retour est déjà sur ce beau plateau de haute en couleur avec Dani Timanga. Papa Nadarvi Timanga, un enfant pas comme les autres. Vraiment, vous m'avez retrouvé avec mon invité autre, Betanaï Masolo. Naolingana otolo baboy. So beaucoup de monde Dani Timanga azana beau cadre boy. Place moi il y a bien. Place où ça comme moi na poto, oza moi na fraîcheur bien so yé bakini. La mad family na so okotika na matonge na couloir na avenue du stade wana tunika la mad family eza wapi donc au mona cadre moko ekokana na yo mona photo et surtout batu bayaka mingi il faut za mwana vanda na France vanda na Londres ba États-Unis ndoko koya so vanda na ba poto mo ya ba ndenge ba système awa je ne sais pas voilà. Mon invité est déjà là sur ce beau plateau. Bonjour Star. Bonjour Yangandeko. Ouais, ça va très bien. Donc, par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce toujours comme d'habitude. Et puis on est là, on est ensemble. On est en train de travailler toujours. On a des fans. Je salue Madame Angelos Kabangu. Balobi de longues jambes femmes. Babi moi ça pembe en direct de Paris. Ça dit de Paris goes. En fait, Azar Dana Kisasa et puis à ce espace à Kitoko. Donc, na kombo à la mad family et puis na PC Mbote, na PC Maria d'Angola pire vieux. Et on a bateau sur la carte Maria d'Angola PC Mbote sans oublier Christian Kunda, le directeur, directeur expert, donc sans oublier la gérante, Maman Titi, donc la personne va monter pour l'émission, donc voilà, on est là. Titi n'a déjà awa solo la bien pour ça la bien, parce que n'a qu'un n'a pongo star, bonne santé à groupe, bonne activité nyonso. Merci beaucoup vraiment, l'activité nyonso tabon. 2023 to côté vendre na personne so grâce et puis to zongeli l'activité na biso voilà to bosser au côté en plein de direction déjà to travailler donc tabon vraiment libre parcours en forme toujours on est là donc to travailler to déjà ba star na biso to na ba Eliane Kiaku to na ba Olga Ndaya to na ba Seke to na ba secrétaire privé. On a secrétaire Marie, on a un secrétaire privé, c'est qu'il faut tout l'année la paix. Et nous sommes en privé, nous allons rater, nous sommes à Moussala. Il y a un secrétaire ici. Voilà. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup, fidèles amis internautes. Vous êtes en train de comprendre. Oui, on est là. Donc, Talara, tu as émission. Voilà, quand c'était Bisso chaîne, Bisso Zalaka, la présidente Maman Mami Wanza, la première dame de Orléans. La présidente Mami Wanza, on appelle ça Mbote, la charmante, la plus jolie, artiste non Delix Ndombe, autrement dit bien affilé. Voilà, Delix Nayo Yo Maman. Delix, tu es un homme solo, libre parcours 2022, libre parcours est passé, battant de côté négatif, côté positif. Ou peut-être au monde qui que ça a marché, ça n'a pas marché. Ou il y a penser que en 2023, on a amélioré notre théâtre. En fait, merci beaucoup vraiment na question. En 2022, l'autre PCNA moi passe dans côté technique. Donc technique et PCNA peut-être des difficultés. On a tourné deuxième film l'amour non confessé au Bolanda dans YouTube déjà dans la poto. Technique en Brienga. Donc PCNA difficulté film et katanaki. On a sous deuxième réalisateur, on a tourné la royauté et puis technique en Brienga. Donc PCNA sous passe film et katanaki sur le 6e épisode. Et cette fois-ci, on a préparé le film Masika. Ils ont un titre Tena Bomba. Batapoto Bayana Bomba, c'est surprise. On dirait bino pe bateau beaucoup ma film mais on dirait beaucoup ma pe dans système à bende logo ya moninga olandika na émission de bende komi yango vite fait. En fait, idée on a pesé à ma bête. Mais nanga Delix Ndombe premièrement j'ai étudié. Voilà. En fait dans ça la théâtre était pour un sentiment. Moi le théâtre comment na benda est pour un bogar. Na benda fille pour un nzoto té. Moi je suis étudié, je suis bien informé et bien les cap sous na ba ndenge pena ya formation ya Sinarc. Donc na temps ya benda té. Ngana na bona za respirer mo kana na vandia. Na mona
mère na biso Angelos mona na mone ningo ya mbanga donc so so na asona ngelo muka ya bien na zui de ona na komi na la so kai na ngana na ngwa au moins na vandia au moins nga komaka je sais comment écrire un film c'est ça que j'ai étudié na ebinde do bana poto nga komaka donc mamno sto sala na okoma bo mona na biki na ngana style na koma nga ba aventure te ngana zo bilo ba tuté donc depuis tout ça on a recommandé. On dirait que na bateau peut ba comment ba film na ebi type moi za kana yolo ba benga prince na ebi pe Tino Matuza voilà ba mo peut ba comment ba film bien sûr yo de rôle ba pour un monde ba non mona prince na Tino Matuza ba bandolo ba oh ngala komaka bien e ngabo siko le yo pour la kisa c'est que tout ça peut parmi bango to en fait moi na vie faut tambo na rétroviseur so ebi place au utité moi ba place au kende exact nga ta on azaka na ba groupe batu dana yoka bango ba koma donc succès na nga exact faut na boya Tino Matuza na boya prince po batu bandi manga non na respecta bango trop respect na Tino Matuza respect na prince long banga bango po yebi ke bango nde ba komaka ba biloko danger te nga na bango pesa bango moi ba respect ngai déjà na chaîne nga bato da ba apprécier nga na chaîne nga na lega pe na kin ba mi ba yebi ke na critique bien donc ça n'a rien à voir ya robanga te mais na respecter bango mais ba yebi pe ya na garçon mo pe Delix Ndombe a komaka bien yebi ke ba président Belé baza ba yebi komate ba ni to yebi ba président Belé ba yebi komate et on s'attend à quand même le critique télé venable oh ni film ngo mutu na makolo banate mais so vani nga na bana na bato yebi na tournage nanga atali MC maman a joué président Los a joué et puis Delix Ndombe wana mutu siko yebisanga mais na respecter bango ba bato de ba santé donc voilà respect na bango merci beaucoup. Merci beaucoup respect na bango vous attendez comment l'artiste est en train de développer sa pensée sur cette mission haute en couleur au Daniti Mangazana et Sengo ya koyambaye Delix Ndombe namonaki na carnaval ya héritier Watanabe ndeko na biso moko ya théâtre akufaki oyo na yebite ebembe na ye awilo voilà côté les artistes et comédiens on dirait moins négligence moko ezawana et puis na komo mona batu musu ba osabe misho ba loba azaka mobali ya Mirma allez mwana mo pe ya mwasi abimika na ba internet a ozemi zemi ya wilo par là na mona ki yo na lopanga ba wilo olela danger olela wilo donc on la kise batu ke eli ya wilo eli yo siko batu musu ba lobi Mirma azaki ex na ye pourquoi aosa effort que artiste comédien plutôt bakoka olela wilo on dirait na matanga wilo bilongezaka ya okonte ya bato ba okende kovanda ya matanga on dirait na touché on a choqué au moins s'il vous plaît bana poto na respecter bino trop respecter bato so boyebi valeur ya mutu te na vie botika oloba n'importe quoi Awilo c'est un artiste comédien tout à fait nga na obeta masolo ya ba mir matin na obeta masolo les à côté te mais na lobaka na bandeko na biso oya kufi bosa lo roi yo père de ndeko na mobali na famille bato ba loba mabe po na ye na pesi exemple parce que ofandi je suis pas venu ici pour dire n'importe quoi c'est pas important et baksangé le côté me confirmer mais pardon au confirmer parce que yo muto za ki na wilo ouais ozape on dirait ndeko na ye OK soto koti on dirait Mirma ayaki ka kuzonga par rapport à moni ya wilo akufi kobetela masolo mir maté ngai kobetela masolo na te mambo na kobetela ngote en fait o ngana oloba na bana poto bilo musu bolanda boyo kate biso na ba misie tora eloko moko bango ba yemba biso olobaka to jouaka donc
c'est que ça nango héritier te nande bato ba lo ba ke héritier nde moto alekisaki awilo pona stade. Tobeta son s'il vous plaît. Comprenez mon émotion. Ngani bana poto lo kwa nga ya miolelo lo kwa ba mona kio déjà. Ngai lolengo lela o lo ba ke tout ça qui na ye. Ngai na wala sayo. Siko baza pour ça pe ya moi confiance. Nazana na comprendre nga. Na ba comprendre nga. Moi pas si. En fait, nga na bi Valère Awilo. Je parle avec douleur. Voilà. Tant au monde en tout soit fandi, a lo ba pe na théâtre ke ba yebi Awilo te. Et surtout Moana. Ndeti ba serre na biso musu ba sara pe ba théâtre. Na lo bano lo moma, na lo bano bo skizenga na ndam bien. Au moni théâtre passe bandara. Ba tela ba to limite te. Na lo bano loko pona bimisa. Parce que ba to banda théâtre. Musu ba zakate lelo. Na sima na ba to bayaki. Après na sima musu ba to basani. Baye. Na pese exemple. Ta roi pela ndo beta. Te ba Messi. Te ba Ronaldo. Te ba lelo Neymar. Te ba Mbappé. Mais est-ce que le théâtre na bango te? Mais est-ce que pourquoi na théâtre ba olinga te na sima na bango bato musu babima? Po ba lo bango ba o sa bien. Papa, ngana comment filmer na lo ba na se défouler parce qu'ils nga bana poto. Quand to tangi pe roi pelenga kanisi Marie Paul te na garçon polémique te ngana tanga moi je suis gradué. Na tanga sa théâtre bourrique te. So na coupe na yo kuta to ba français na sa théâtre bêtise te na finga mtu pe sanga succès ça n'a rien à voir. Je suis bien étudié et puis na famille mo chrétien. So quand na ba yutu ta mission na finga ba tout te. Na belo mo bo. Au moni na vie. Faut relever ça là. Ngana comment filmer. Na tanga combo te problème so ba lukango. Grand à la grande combo. Vous comprenez? Na briefé a jouer boye senga boye mo na kufi oyo pesa ça mettre il faut y na trice il faut lela au koto lela. Mais so grand o banga mo na ba grand. A jouer mais ngamo na te no tanga te so na polémique. Pardon pena sunga biso. Na so na toy. Ebisa. Ah grand. On est la panza. La polémique. Naebisa yo a koka ko jouer te. A pe onga na location na take na casting na nga. Bande ko nga. Bolanda bilo musu na TVT. Na fa so te écouter na scène. Na moni commentaire mo ya Wilo mtapota commenter na pesi mbote na pesi fondé kabe ya coffre fort à Suisse le manager privé de Deluxe Ndombe. Respect mon vende to sola mutu mo pota commenter na ba mission batu ba sala garçon to moni batu ba lele trop mais on dirait ayebanité kutu matanga ya mwana ya bien na biso ali sala wazaki na groupe évangéliste on dirait kutu matanga mwana na eye tout fait pe makambu ya Wilo kuko tsana polémique te ba komi garçon on dirait ayebani trop batu ba linga bien. Mais na ba film a poto to mona rayete on dirait ba finaka ba bango. Toza na ba jeune talent o ba na talent. Mais kasi parce que azaki na mire mamingi. Obi? OK na kuna te. Au mona na obi abanda tourner te on dirait a comme un peu produit moko ka ya mire ma. Mais soto tanga na biloko nga na tanga ba komba ba tuté. Soit tourner ma biloko a mire c'est tout à fait normal as artiste. Yango pe ba so banda obengeta. Et ça le roi équipe moi et ça la mapé il y a bien abisso Charlie vu de loin les artistes na misu pe ba place musu ba benga bango te so na une net ndeko na biso a jouer le roi décor bazaka na ba sens mo yo jouer balox balox alobe lo moko bi ba benga nga place moko boye décor aoya aoloba ke yo o imiter nga ba bilo mo so pe ya bongo o mona pour dire balox étant ndé baza ba produit ya vie de loin batu musu batala pona benge na film monsieur yoza na ba coterie tika na tsana ngai etel peut-être Wilo pe bane ko sa mabongo batali ke so ba bi ba benge moi si na musu akoko contrer bango moi si nani mioma bon ngai na répondre question na yo so na comprendre bien quand même nga na polémique te non mais mon na polémique te to so ande pembe nga na respecter ba artiste tout
Mais problème, il y a Balox sur le lobby, Balox à Moutounga. Na pesi masalanga Balox, na pesi bambote, tout ça, très très bien. Na été bien Mambutu. Na pesi pe décor, tout ça, très bien, Moutounga, très bien. Mais problème, na bango ça les à côté. Problème, na na lobeza, au moins comme un film. Et na Moutounga soit comme un film, na vision na yo. Mais entourage, et vendu, et il y a un bisoté, fini papa, denga moi on a tourné. Vous comprenez? Na coupe na ba artiste on joue bien. Vous comprenez? So emo vana ke wota mna ke au fil au bene Eliane Kiaku, net bo ba na poto bo découvrir film Eliane Kiaku na minute yo. A beta na gaz. Bo découvrir Olga Ndai, beta na gaz na promettre bino. Na ko ça me film on mikolo. Olga Ndai, on dirait baza bandeko. Yo yo bandeko. Te na otunat. Ça fait pas pour moi vérité moi yo de président tenga président na yebi ke baza ba collègue ya musala bakuta nde na musala bakuta kana nde na musala wa vérité yo yebi ni tenga no to so no ba tolanda mais ngape na répondre ba poto ba biso lobi na ngai OK on a kaisa ko ozuka bana parler moko ndo yo bimisa bango pe donc na yebi bazaranda ko moko te na yebi ba collègue ba na groupe na nga ba ya ko kokana pe ah ba kokana ya pom te ba kokana pe ba pe ba o awuti bo awuti nga ba benga nga bina filé poni est-ce toi bande kona président ige bina filé na pese bambote est-ce nga bande kona mono seki to mela mukego merci fidèle ami internaute galiga OK boy na ba artiste comédien ma Delix Ndombe bando sali groupe na yo parcours libre parcours est-ce que na ba ser na biso oyo pe lelo yo soto tanga na ba fi o ba osa théâtre ba comme pesa moi théâtre na ba YouTube na biso moi valeur moi gaz je vois la personne de Sila Bisalou et Belleville. Est-ce que déjà bah imagina ko benga pe Delix ya ko participer na film moko boy to ko benga bana o Delix au bimis. Merci la question. En fait ba posanga déjà yango. Ngana vinde na boy na mitaka pointé. Parce que lobby to ebité. Na pesi Gladys Aïda Mbote. Est-ce que tango ba ser na biso ba comme Kimi ba ya boui alors ça c'est to yoba kaida obima yo yoba kaida obima vie est mystique na yebi que un jour même pas aujourd'hui nazela tant na ekoka nazaka pressé te mais na après alors ngolo ba ke ozape na tina bango ba bengo to te konaza na tina tende ba koma ba film bango bien ba na chaîne bango tala ma rapport ni te emsu film na PC ser na biso bela ser na biso Belleville na PC mbote et puis na yebisaka déjà ser na film na moko na tournage ya Leketu na yebisaka ye pas Leketu na lingwa na yebisaka na film na moko fo ye ser na biso Belleville va jouer maman na nga et pour na yebisa ye na ba kona ba na yebisa ye na ese nga na koma ba film atuni nga kuto koma et puis nazali na maison na kandaka na bureau na kandaka na kuta na ye pe na solo na ye sauf que na ba pa ya ebele sorte émission reconnaître na jour moko na vandi azali pe na musala mondo sala do kata ba bilo monet na ba ballon vraiment c'est nga to solo mais na mona azali na ba occupation ebele ndé na ese mère na ke na oya fo na kende na solo na ye na koma kapé na banda pe okoma na kota o nazaki na ye na bureau na olo bango aza so reconnaître jour ngo ando kata ba ballon na kuta na bureau ba ser na so so bazaki ba tebela bazaki mais na so na ye je sais comment écrire un film on a tangi classe na mutu voilà mais ezaka nini so mna ke pa mutu mo bona ça peut mère ngape na komara bouton ba wana ah bana ana ya bongo na episode le ya bongo vraiment s'il vous plaît boteninga regarder mais ezanga pe bien l'air au lobby que okutana na Belleville au proposer boy et puis si kamba moko question moko Olivier Loango na tout na moko question ngo si ça va inda ça inda seulement et inda lango na terrain vrai ou faux talaka caméra na biso bien Delix Ndombe vrai ou faux si la Bisalou à l'équipe Belleville na jouer Nabi boy, réponse. Hein? Vrai ou faux?
si la Bissalo à l'équipe Bellevue n'a joué. Question mark. Question mark. Ok. Vrai ou faux? Si la coquille ko joué en anglais, Bellevue a coco joué. Question mark. Vrai ou faux? Banda ko koma ba film, banda ko sala succès. Si la Bissalo soit sali succès na ba 10 films, Bellevue a coco sala na film moko. En fait, ngana rolo ba baza ba star oyo. Té, ngana na vrai ou faux? Vrai ou faux? Ok. Vrai ou faux? Ok, na vrai ou faux na yo na question posée question mark. Oh. Donc yo nyozo ka ba question. Ba question oui, ka ba question mark. Na ko répondre te que Serre Nabiso Bellevue, soit na ko répondre vers Serre Nabiso Sila. Omoni hein. Donc ça a ba polémique te. Ngana yo to yebi ne ba ba joie. Na côté musu na ko ba film musu Serre Nabiso Bellevue joue bien koleka. Côté musu ko ba Serre Nabiso Sila joue bien koleka. On se comprend. Beckham. Ah, on peut ça va commoner. Mais comment on fait bien? Comment on Serre Nabiso Beckham joue bien. Beckham sorry à côté na terrain à dribbler asuka osani. Asalani. Asaka ni na poto ah. Total à balette. Serre Nabiso Nabi toté to so apet. Serre Nabiso Sila na to so apembe. To so la pembe. Mais na répondre quand même. Ndombe. Na sola. Delix. Moi mungala sola. Delix. Moi mungala sola. Ba na poto to pesi bino mbote o botala biso. Mère na biso Angelos Kabangu balobi moi sa pembe de longue jambe. Maman Angelos déjà tia. Moi na poto. Maman Angelos a tia boy po yata la ba okuna bi. Abi Bellevue famille Bota. Famille Bota. Le directeur. Ouais ba cook pe bazawana. Ba toujours à l'attaque. Mais na solo mère tie boy. Na solo mo boy. Et ça langa bien jour Serre na biso Beckham. Abenga na téléphone. Delix Ndombe. Yo c'est nga des tableaux. Je ne comprends pas ce succès nga. Et puis jour na jouer. Jour Serre na biso Bella. Avant na blabo Delix Ndombe. Yo c'est nga no des tableaux. Pour batala dans sa émission on a pesi bino mbale mbote. Batala ba émission puis ba mona. Na respecte ngo trop puis na linga bango. Na ba fan na bango. Voilà Delix bien parlé aux araba fan na bango. Comprenons un peu fidèle et mes internautes. Daniti Manganabino, Boebi Hermona qui n'a bon, ils ont pour tout ça un peu sauce, un peu, moi, et ça, moi bien, maman, la première dame, maman Mami Wanza, déjà, tout ça, vous souhaitez car mes condoléances parce que notre maman a perdu sa sœur depuis l'Europe. Oyo, je crois, Barukunda, un certain samedi, où tout le maman, Oyo, Bazara, une association. Mon coca na kati ya Orléans wana otobenga ngo association ekpe moto ekpe bende mama moko koka bongote le femme du cœur avec la présidente maman Mami Wanza ndeto mona motema ya batu ya papa Micha de Paris tango mona papa Micha de Paris obike wana moninga ya Servos Nyarkos moninga moko ya papa Wemba parce que bango nanyana kota kutu mais nabie Delix toya non na terrain oyo terrain nde mutu et même biso pemba mona shit émission. OK. Delix Ndombe ta caméra sous bien, il y a MJ télévision. Oloba biso ka je dirais la vérité rien que la vérité. Le baka que je dirais la vérité rien que la vérité. Boso na bilo ba français te kasi. Bon le baka na koloba bo solo kaka bo solo. Je dirais la vérité rien que la vérité. Merci pour le bien on peut ka na français. Olivier Lowango. Delix a émis la vérité rien que la vérité. Très bien. La relation on a artiste et comédien. En 2023 ils ont bien tous les amants. On a une relation très bien. Obi na ba relation nyonso batu bien makasi ya ko lobby na ba relation nyonso batu tout très bien. Vous avez un problème on a monté. Non, non, pomatique. Hein? Non, pomatique. Ouais, pelende yoloba. Mais je vous dis que c'est mission pour tolukato e ba vie ya mutu hein. Tongana to tamboli to luki to e ba mutu wana akande nene. Pour les to zo na plateau na biso ya haute en couleur boye. Il faut to ke na e penda place ya mu. Ndenga na yebi yo so mutu abetelinga lisolo na yo. Les à côté.
c'est que na boya ça compte bino ba chroniqueur bo tsaka biso na polémique. OK. En fait, na nenga bien. Voilà. Na biso lo moko nga tangi classe. Na bana bande de l'école. Voilà, merci. merci. Na passe na prom na bato. Voilà, merci. Na bi ke combo na otuna yo. Maman biso otanga combo awa. Mère na biso ko place oyo. Maman Angelos Kabangu mwana poto mwana Paris voilà. Na espace na ye la Mad Family. Voilà, Mad Family. Maman Angelos, question c'est pour toi. La nango pena bien. Artiste o bisi biso, on a un problème na mutu. Je pense. To pesa artiste ba kombo tanga. Place au to mona ra boiter. Allez-y comprendre. Natanga ba kombo artiste. C'est là. Est-ce que Nathan étant que jeune, na ba jeune o ba épaté na 2022, si 2023 to mona peka mpepe na bango na janvier ezozala. Okotangi la biso 3 comme. Te ngana oyeba te po baze belé omoni Na tangi la ona. Na biso so ngayo. Poto yeba pe place au boité. Problème te. Moutali Bosso. Artiste Jérémy. Jérémy a groupe, il y a Papa et Lomé. À Salini. A joué bien ma case. Problème te. Jouera bien. Ah. Ba relation. Ko changer non te to zawa. Na bien Olivier Lowango. Ngal to so wat. Pembe. To so Pembe. C'est lui qui est devant vous. Il est le responsable. Il est le président du groupe. Voilà. Moi, je ne peux pas être là pour te mettre à ma solo. Voilà, président, beaucoup de respect à vous, président. Beaucoup de respect à vous étant responsable. Beaucoup de respect à vous. La aux ango. Nengi noto so a Jérémy otenga boinga linga to tsa boité ponga obena otanga kombo 3. Non na Jérémy faut na 6 parce que Jérémy pour na kota misusu. OK. Relation na yo. Na Jérémy et Andé. Toi en relation T sauf que on est des artistes. Toi en relation mon côté non na nenga ma bête quoi. Pourquoi ça nga na polémique ça na lo bazana s'exprimer koto. Toi en relation ma bête. On est des artistes sauf que bolinga bo bunda la tournage wana point. Ce que prend ngo yozongo. Na bien bolinga bo bunda na tournage wana. Quoi le problème ngo obino bo zoka. Comme trop. Ndombe. Na benga ta bina filet kasi. Te ya promptenyo songai. No songai. Ndombe. Na pesi Jérémy Chabani Mbote. Zana lobati. Na pesi Jérémy Chabani Mbote, azar artiste congolais mboka na biso, asala honneur na biso a jouer. Liboso oyebi liboso so natali tournage moko boy na mona Jérémy amanka vient na biso nani artiste comédien nani. Ah bah uta anepeka na groupe sans souci hein. Ah vient na biso mo pas zara moi mwindu boye alongwa pe na groupe sans souci. On dirait alingaki ake balolenge mo boye via na zongisa ki. On dirait linga ça mape ba simba on dirait na nzoto ba simba. Deuxième épisode yonayi na tournage mo boye. Bonge en fait bonge bo bunda po ani. Po bino boza ba artiste. Ba benga bino bo tourner. Bonge bo bunda po ani. Ce que les moi si to bo les Carole tourner. Po awo ni go pesa biso elongi ya ba malamu oloba je sali. Deuxième personne est Zanani. Deuxième personne, ok. Merci beaucoup. Ngane totskali pe ko bunda te, totskali pe ko sona te, totskali pe ko kuta na tournage te. Deuxième personne est Zanani. Beaucoup d'anté. Deuxième personne est Zanani. L'accent à preuve. Deuxième personne est Zanani. Nabiso to la question preuve. Deuxième personne est Zanani. Deuxième personne est Zanani. Bana poto to linga bino trop. En fait, na musabi so salara. Il faut toujours un peu de temps ya ko raisonner puis ya respecter batou. Ta botala rabiso, bozora ta robenga biso, c'est que bozara bazoba na biso te. Nga respecter bino trop. Deuxième personne ya nani? Charlie non. En fait, président Charlie vit de loin na PC bambote. Obi nga na kenda ko pana. Eta na longo Sinark. Na kenda pena kuna bayambanga bien. C'est Rona zaki ba 2016
16 bilo moi 17 avant nakende wenge de Gabana président mbanga pena bien et puis là on a zo epane na respect na linga trop et là on a zo epane la simplicité donc to vaina ye on dit what 6 ta 6 ça on ya fou président Charlie succès vidéo loin ça yo président vidéo bambote na so simplicité donc dans tournage to ye bo passe avant des athées ate même si na bino de ba président te bino de vanda même so na ko kati Charlie c'était président vanda na te na so vanda donc président vidéo le bambote na donc voilà et ça linga bien parce que otangi kombo Charlie Nongi otangi on ndenga bien na yeli okali so awa troisième personne o yende to si ba mo émission ba poto to si sangwa na matanga wilo yona fâché Kalombo bonyebo bundani on dirait que ça faut na kitsa mutu po ya répondre en fait nalo on a lunette boza ba problème ni na fâché Kalombo bo wele la siège pour apparemment bo bande ko répéter pe sika moko en fait on a matanga wilo moins 10 15 20 yona ba rédaction za bien en fait je salue le président fâché Kalombo autrement dit si bon nga bengaki pomba ko sa bisoko si yuli ngalo bani tiko ko sa bisoko dana kota mamla mino koma ona fait pende ça mi pena effet bana poto en français ba toute vérité n'est pas bon à dire to bomba on la sait bana poto to zana président fâché est-ce que bige muta formanga pour jouer le lobby zaï mais non ebisa yo mais jour à matanga moi 10 c'est wana matanga olanda ba tout mutu soko betoli solo ki to na vie na lobaka mukie yo kaka ebele tala na garçon mobo na peso lelo de na ebisa o na peso lelo peso linga kana ngana ya te na ebi tout asimo ko émission soute po na okende na ebisa lelo dan kanga data lelo bana poto bomoni 2023 ata ba olinga bo bino bo découvrir ngate ngamo na sa makasi yake même c'est découvrir bo bino bo comprendre que biso pe na cette on a talent donc yo na fâché Kalombo vous avez bien très bien na benge sikoto sola lobaka na benge siko mo na so bo yamba ba pe na benge siko kwa ndao yamba et puis na l'accès pe numéro na komba na président fâché est-ce que nga omoni na vie faut omoni nga na vana ndako ya président fâché pendant une année tika ko sa biso fidèle ami internaute to comme na biso na suka moi mobali to zoyer to soki sa biso ka émission dernier message na yo na ba union surtout balandi biso et puis ton numéro de téléphone na ba ozana posa écriture na yo ekota pe na ba chaîne YouTube na ba merci beaucoup vraiment na s'appelle l'émission ba émission na salle l'émission ozongela ka ba question ba posa ngate mais na ba autre qui ba question ça pe na ba poser nga ngamo pe na ozo ata ni te na s'appelle félicitations merci boss comment madame Colochen la première dame de Orléans maman Mami Wanza la première dame maman Oli Wanza France na Orléans aza pembe to za mwindo ya choco condamné choco frappant le melbourne mami wa Wanza mama di mama na peso bambote artiste de Lex Ndombe yeyo en fait ensemble ça n'est vraiment bien bonde il faut encourager alors ça émission te pour finga bato pour critiquer mais ça prochaine sanine et mata s'abonner aimer commenter l'exal bo ça tout bo sala wana et ça biso bien en fait message nanga bana poto artiste Nabino de Lex Ndombe yeyo pour découvrir biso en 2023 vraiment par force je dis bien par force pour bango ba otsa bisoté donc ba otsa bisoté to zepe ba tsape bisoté bisoto bundaka non mitsa ko bon ça na vifo bundal de Lex Ndombe autrement dit chercheur de trous parce que on a combo chercheur de trous na oluka kali dusu personne na obima pe no sanini non obima non ya kaka merci na bana poto na pesi mbote na la charmante la plus jolie. Elle s'appelle Liliane Kiako, Yambiji, Yambinga, Babi, la beauté, plus l'argent, la PC Bambote, la bonne sanité. Hein? Na PC Mbote, na PC Mbote, na Olganda. Na binga na vrai. Tant na lobby go samsa bien. La première dame, elle était ma présidente. Elle était. Et ça problème te baba na groupe nanga. Et ça problème te merci. Na pesi mbote na madame la charmante Angelos
Angelos Kabangu de longue jambe femme. Babi moi c'est Moulaï, Yambinga femme. C'est-à-dire Moulaï, Azambinga, Asu Kitoko, Asu, c'est-à-dire Ebiso Bangala to Barabena, moi si. Donc mon moi so Kumisinza, Kumisinza. Merci beaucoup na Christian Kunda, le directeur. Na Pesimbote na fondé Kabeya, coffre fort à Suisse. Na Pesimbote na mère chef Kapoko, Julia, na Katia Paris. Na Bosanité, na Pesimbote na fondation Mireille, maman Mireille Lissali, na Katia Paris. Na Pesimbote Kandete au Sola. Sans oublier, na Pesimbote na maman Titi, maman gérante Titi. Oh, géré. Staff Nabiso, la Med Family, na PC Bambote, la Med Family, na Katiama Tongo, son aposa, bana poto. On a posé bien, on met la bien, on va pas à l'aise. Il y aura la Med Family, vous à l'aise. Donc voilà, dans cette petite émission, très bien, dans toi libre parcours, on a PC Mbote, donc le numéro, on a besoin de téléphone, et ça plus 243 89 77 64 664. Je réponds. Plus 243 89 77 64 664 sur WhatsApp. Vous connaissez les bisous et ça bisous grand bien. En fait, vous tenez bisous regarder. Si on est au sac émission, vous se sentir que vous êtes mabakou. Au bande de Moussousou, vous excusez bisous, vous limbisa bisous. À la prochaine. Merci beaucoup. Voilà, merci. Le plaisir a été pour moi de recevoir aujourd'hui pour vous un artiste très talentueux. Il s'agit de Delix Ndombe. Alpha Ndaya, on appelle ça Bambote passe aux Ali. Et sans oublier Maria Dangola. Voilà. Et respect, merci Nasuki. Merci na Alpha Ndaya, na Maria Dangola. Donc, restez toujours scotché connecté dans votre chaîne AMJ Télévision. Et c'est un pour un artiste bourré de talent. Il s'agit de Delix Obouti Kolanda. Donc, n'hésitez pas, yo oza na chaîne na yo oza pour ça bakoma basa nini. Contactez na numéro ana erosala babia. Je ne pourrais pas finir cette émission comme ça sans pourtant remercier celui qui est derrière ce beau caméra. Là je vois Olivier Loango, papa na Jérémy. Olivier Loango, il mange toujours. Donc papa na Jérémy et Esther, les enfants pas comme les autres bana moko. Oh, papa, bango tema ba benga mana nzambe ba na étoile. Bon ça musala étoile, ba la pe ba na étoile. Ba côté misusu. Na pesi mbote. Moi ça qui toque en mboko yo. Ange Djema, c'est ma grande sœur que j'aime beaucoup. Ange Djema, sans oublier Chimène Iseka. Na beshi na pesi bambote passe bozali, donc merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Avec soka ena eloko yo, vrai ou faux? Delix Ndombe marié. Merci beaucoup. Merci beaucoup, fidèle ami internaute. Marty, c'est ma rabandoki. Olivier Loango, on doit finir l'émission. Je dis merci seulement à notre mamie, la patronne de cette chaîne. Là, je vois hein, Mama di Mama, la première dame de Orléans, Maman Mami Wanza, hein, association Les Femmes du Cœur. Oyo, Tozarana Bangwa, Mama Oyo, à soutenir toujours Moussa Naeke Liboso. Merci Nabino Nyonso, Bolanda Kibiso. N'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne. Et puis vos commentaires, vos empreintes de commentaires, ça nous fera énormément du bien. Quant à moi, Dani Timanga, je dis merci seulement à mon enfant, Darvi Timanga. Hein? Bakomomo Yasike, Darvi Timanga. Kombomo natanga ba wendo ezalate natanga pe ya ba demi nini erate bakomomo ka ya ba lelo lelo. Bye bye. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous, abonnez-vous.